nga na zongi na Camilla Makarinte nga saka musique na nga na titi na nga mumpe na mwinda muto asala mwinda nenga lingi baza na paix na batu nyonso boyoka nezala ntu mais nazali na sali na Karine loko monte Karine osala ma oyo osala soka mundi akoyoka musique ya Fabregas za congolaise donc ana droit oyoka ngo mais nazana eloko osala na été yoka nete ke komela ngai sala langa promotion na sengi et peloroté sauf que aza mutu c'est-à-dire asa mambo ya kanti ko sala za makambo ya mona sala ngelo osoko senga Karine eloko ezaka ke aza droit aza na respect avec mikolo nyonso musique asala musala ki chronique ndenge basala yango aza na mo respect ba vient na biso bantsone ba vient na so fali pupa ba biso ba héritier que sika outipé respect faut ezala bien pour na biso na musique na biso na ye moko pe pour na carrière na
Très chers internautes, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette grande émission Micro International. Vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un artiste connu au nom de Fabregas Maestro. C'est avec cet artiste que nous allons essayer un peu de parler de son album Cible. Déjà, j'ai dit bonjour Fabregas. Bonjour ma sœur, bonjour. Boni Bassangamo. Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, ça évolue tout doucement. Fabregas, tout le monde a dit Cible. Cible, déjà, ils ont combien de titres? Cible, dans Cible, j'ai 29 titres. 29 titres. Okay. Très chers internautes, partout dans le monde entier, Kouli Media TV, abonnez-vous massivement. Fabregas, Lelo et comment c'est un peu dans les réseaux sociaux. Tout le monde va départ et ça la mine en mouvement. Internet, qui sur le terrain, un peu de la répétition, tout cela, départ et ça me dit à quoi? Et là, il départ et ça la main. C'est normal, le départ est en haut. Je pense qu'on est pour grandir un jour. Tout beau un jour, on passe à la vie. Voilà, je pense que le départ, il faut demander à Bango de si c'est dit à quoi. Ce Bango, ni ça qui va longuer. C'est eux qui savent, moi j'en sais rien. Tu as dit que départ et salami et zapona, orchestre comme il y a famille. Tu as dit que nous on est dans le métier, dans le travail. Moussa les Ali, Moussa là. Pas mélanger Moussa na maram susté. Ceux qui na banza mutazanga une famille azati. Bisous toi na ma famille, orchestre za na ba secrétaire nango, direction, et dans na ba marketeur nango, manager, il y a un tout. Pas mélanger makamuté. Na limité que ça vraie raison au long. Ceux qui viennent aux orchestre on a mis nos longs pour famille installation. Moi je trouve ça des arguments bidons parce que au monde on t'a long pour la famille, les lots moi comme na nzembo na clip ebimi donc vous comprenez que ça m'a abandonné ça là déjà depuis to condamné bango te mutu notre libre sa carrière na lelo na mboko toza chaîne nabso a trace Congo numéro 1 ba chaîne Afrique ya Congo na et pas déjà premier ba nzembo nabso a na Congo lelo bon donc on va te kobeta ngote ayo bon to ça la faire bête. Moi je pense que et pas besoin de moment to misa un single avant sortir album et se comporter très bien à marché pour près déjà premier na hit nabso Congo donc mais ceux qui va bien de ça les forêts bêta casse. Toyo mona sur na réseaux sociaux mikolo yo to mona ki Karine Mokondi a posté photo moko le ketchuna yo na nina ye. Comment na Karine Mokondi nde bozala ki ya finga o muchopi makambo ebele to eba kite que Fabregas lelo okozonga lisusu na milieu ya Karine Mokondi parce que oyebi ko léser un peu batu. Na comment muchopi te. Na kamutu donc moi je pense que na osazarde côté na bomba tout le makambo est important. Makambo est important. Karine Azali, mutuka na tibiso nyonso. Mutuka na derrière na ye na ba qualité. Nga na zongi na Camilla Karine te. Nga saka musique na na titi na mumpe. Na mwinda. Mutuka so la mwinda nenga lingi na lingi baza na paix na batu nyonso boyo kaneza lantu. Mais na zali na Karine lo monter Karine on sala ma o sala. Soka mundi ya koyoka musique ya Fabregas ça congolaise donc. Ana droit yo kango mais na zana et le constat na été donc yoka été que comme la ngai sala langa promotion na sengi et loroté sauf que azamutu c'est-à-dire asa mambo ya kanti ko sala za makambo ya mona sala ngelo soko senga Karine le kozaka que aza droit aza na respect avec mikolonion sur musique asa la musique asa la musala qui chronique ndenge basala yango aza na mo respect ba vena biso bantsone ba vena so fali pupa ba biso ba héritier que si ka outipé respect faut ils a bien pour na biso na musique na biso na yé mo pour na carrière na pour ça sœur na biso wal to lingata za la atambo na buzoba idéologie mumpe wana bat babi to monde on était ça netiko rabaisser ya netiko rabaisser moi muke parce que obi ke utana wenge ya pasi na wenge mona netike muta wenge ya mikiti sambala mo mais yo siko na idéologie wana le bien bien na lingala za pasi ko mona muta wenge bonga na muta ndeni ya wapi kasi ya wenge parce que yo na idéologie neti ya système olingi no wenge pezalaka ezala tene to mona ngopa ba wata neti tembe bonga na wenge te donc apena wenge donc so rouge et bleu faut ezala pe. Moi je pense que wenge en moment en soi idéologie on peut dire bon chic bon genre batuba consommer musique na biso cible mise à jour et bimaki et puis na s'appelle makasi nengo songer na biso yota na biso lelo auto senga musale ça m'a bien moi respect zala boza na moi personnalité to beta le 4 na kermesse à Grand Baoba et puis le 24 na Académie des Beaux-Arts et puis le 11 à Bandal. Tout cet album doit consommer, album à bien, album à rumba nan avec la nouvelle attitude Mumpe.
La paix est plus puissante que la guerre. Moi, c'est pas vrai. Épave kaka. Épave me simbi dans te. Te ngana le bien simbité. Batunde. Ngana journaliste. Na message na ngai. Épave na yemba. Ata na kati ya ndoto nazolota ebandoto nanga tragédie misérable absence na yo est provoqué ba calvaire alita nanga chamala honorable nanga yo zawapi nzoto yo bozomona wa epavé yampamba motser nango ici pita na souci na tikali wa epavé. Judith Yalita, Kouli Media TV, merci pour avoir passé, merci Judith pour tout. Et puis interview de salut au salon d'interview mais l'élokei. Interview na biso na Fabrice Maestro ndenge ezala ki wana kaka pesa biso quelques minutes pour te souligner quelques points tala kaka to temps ebele te parce que ba journaliste baza ebele ndenge ozomona awa déjà na remercier cameraman nanga oza na sima caméra de Dieudonné hein ba mbote ebele coordonnateur à émission oyo Tony Makonzo na pesi ritinga la mwasi ya bafin mwasi ya bassin Papi Concha na pesi bambote ebele hein l'international Jogo Kabongo Kasongo l'international bambote no yango wana bango netembe quoi. Retrouvez-moi déjà très prochainement. Merci. Rebecca Moliba, les Minsona. Bambo Tebele. Oye,